Ale kumanga motema moto yaya. Kaka Kinshasa Nabiso Kin eleki partout KNB Kinshasa Nabiso Kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikuru neza bino pardon Jima sala yelo karatakate yana benga gayo Jima mukende umela bana kin ke bana jago zape so kuta nango KNB Telema KNB Telema Kinshasa eleki partout Jimi Kendi Oumela KNB ko zape te so kuta nango tchek au Vandi. À travers la flamme par la com, devenant fort. Plaisir ezalaka makasi mpo na biso ya koyeba ke boza ebele devant baposte télévision na bino mpo na kozela magazine oyo elobelaka bino baréalité ya Kinshasa KNB. Pendant que les pays mingi baza ko lutter contre le chômage, Danemark baza classé comme pays plein d'emplois, c'est-à-dire ba entreprise mingi kutu bazo luka batu o ba kosala bango musala. Danemark lelo na Europe est confirmé comme pays du plein emploi, c'est-à-dire le chômeur danois bafuta makana l'état oyo to bengaka mingi pona bana poto mangoya oyo eza ba allocation familiale oyo l'état efutaka. Après une enquête, il y a ba autorité danoise constat moko esalami eza que ba chômeur na Danemark ba koma ko préférer ko vivre na chômage au lieu ya ko sala musala. Pombongo oyo l'état azo futa chômeur, cela n'a rien à voir avec ba salaire ya ba fonctionnaire en Afrique. Soki awa mutu asalaka koki kozala na retard ya paiement pendant plusieurs mois na Danemark, chômeur afuta maka bien. Yango e poussé ba kondi ya Danemark pona ko décourager esprit oyo ekoteli ba chômeur danois ya ko jure na mbongo ya mango ya soki chômeur alingi a continuer ko futa ma il faut à présenter na ba association oyo s'occupaka na social topé na l'état un document oyo eza ko prouver que au moins 2 fois par semaine à lukaka musala. Situation ya plein emploi et botisi paradoxe na Danemark, ba société baza ko lela po main d'œuvre ezate. Donc musala ezali mais ba sali bazate. Ba koti na bango na logique ya mango ya oyo eza consistant. Mais une question se pose cependant, comment un pays qui n'a pas un sol et sous-sol riche locaux la RDC bazala capable ya kofuta ba chômeur bien mais moka oyo etonda na ba minerai pe nkita ya ndenge na ndenge ezala a mesure te ya kofuta batu oyo basalaka correctement. Exemple ya gestion ya ba danois ekoki pe ko inspirer ba pays africains surtout ba technocrates pour la distribution ya richesse ezala pona moto nyonso. Kinshasa et l'équipe. Lelo na monde ekoma un de temps fort et déterminant pour la élection d'un candidat, débat contradictoire na télévision. Batu mingi baye baka historique nango te yango KNB proposé bino origine nango à travers éléments oyo. L'isolo ya débat contradictoire eza koturé ba origine nango na États-Unis lors ya premier débat télévisé organisé entre deux candidats dans la course présidentielle, Richard Nixon et John Fitzgerald Kennedy le 26 septembre 1960. Époque wana eza ko marqué avènement ya télévision déjà près de 90% de foyers américains bazala qui déjà ko sale la télévision. Tous les spécialistes et marketing politiciens ba accordaka ba violon na bango pona ko confirmer que télévision na 1960 et Joachim Makasi en faveur ya élection ya John Kennedy. Ye oyo azala qui méconnu du grand public pe catholique dans un pays de culture protestante une fois que réalisateur a balancé qui image ya Kennedy alors que a fungola ki kutu mon côté ba américain estimé à 74 millions oyo bazala qui ko suivre débat ba ganga lokola but ekoti na finale ya coupe du monde pour la simple coupe ya chevelure teint bronzé confiant et bien reposé beau élégant il battait déjà Nixon oyo a apparissa qui vieux victime de son apparence physique mal rasé pâle
amaigri, n'avait pas de chance face à Kennedy. 26 septembre 1960, ils ont marqué début et entretien et image, il y a ma personnalité politique. Donc, Kennedy doit sa victoire de 1960 dans apport aux télévision et ça qui na campagne naïe. Puisque oyo balanda qui débat wana na radio, bazala na impression que Nixon est azala qui meilleur. Cette culture s'est répandue dans le monde local en France avec le grand show télévisé entre François Mitterrand et Jacques Chirac oyo azalaki mise en difficulté au cours du débat. Donc l'élection de François Mitterrand en 1981 ezalaki en partie gagnée grâce notamment à apport et à télévision. Plus tard, d'autres médias sont arrivés pour contribuer à améliorer l'image de la candidat local en 2008. Barack Obama est élu grâce à Internet. Nicolas Sarkozy topé François Hollande oyo basakanaka te na gestion ya image na bango na ba réseaux sociaux. Mais 56 ans après le tout premier débat télévisé, coïncidence to pire hasard, 26 septembre 2016, les États-Unis ont organisé premier débat pour les prochaines élections. Il y a novembre oyo mbala ya liboso mwasi a participé. Donc, gestion ya image ya ba personnalité politique eza eloko ya kosakana na yango te. Seul le spécialiste en la matière ne ba yebi na tonini pe esika nini na makambo nini politicien akoki koloba, surtout pour na débat. Certains candidats sont obligés na même ya ko subir même ba modification sur le plan physique. Neti François Mitterrand oyo batayaka dentition na ye, Hilary Kutu bino morobota la transformation. Donc soki culture oyo ekoti pe na RDC oyo moto nyonso akoma soki aloti na butu na tongo akomi politicien, il faut que débat sur ba programme ya ba candidat à tous les niveaux ezalaka pona ko permettre na population basalaka choix judiciaire sur ba futur dirigeant na bango. Député national, provincial, conseiller municipal topé, to candidat président de la République, boyeba que gestion ya image ezama solo ya ba profane ti. Ponoki te akolatisa yo safari na cravate na misu ya batu. Topé kolatisa yo costume na plage, yeba nani okoki kopesa gestion ya communication na yo, soki olingi o marquer histoire lokola Kennedy, Mitterrand, Obama, na Sarkozy et les autres, Kinshasa et l'équipe partout. Journée internationale du droit d'accès à l'information. Yango ba journaliste va s'exprimer na micro et KNB par rapport à ba difficulté au ba kuta nango sur terrain. Moussa na kitoko makasi. Moussa moko noble ya bien penza pesa ka d'abord honneur ya mutu ye moko. Esengeli to travailler na ndinga aux en expression moko liberté quoi. Mais ce total na mboka na biso Congo bandeko. To travailler en liberté comme tel. Difficulté à moi, surtout en langue nationale. Je ne crois pas que en langue nationale, la chaîne, contredire parce que au coin d'un micro, prenez l'exemple du dialogue, niche micro, les actualités. Mais si au micro, ça va conjurer, va expliquer bien le dialogue. Sur 10, 5, même 8, ndé ba koyi ko boya mais moko ko ndima ko ça interview en langue nationale mais 8 ou 9 fois batikal ba boya. Oh non non non. Moi les langues nationales non. En tout cas difficulté bosso ngwana. Il faut bandima et puis tondima ko faire valoir ba langue na biso 4 langues nationales. Ndé ça na mboka oyo pour mieux atteindre ba couche union sociale ya Congo na biso. Pour te diffuser information ndenge sengeli mutu a comprendre le kamundenge sengeli surtout actualité du jour oui en amboka na biso par rapport à la difficulté tout en nango ngai na ko s'adresser directement na ministre na biso ya presse Lambert Mende Omalanga mokonzi mbote na yo likamnanga na sengi na yo osunga ba journaliste nyonso ya Congo na ba différentes chaînes to travailler na liberté d'expression mingi bakangaka au moins un soldat militaire ou journaliste sans d'abord vérifier l'information liberté vraiment exacte na Congo ba difficulté vraiment to kutana nango na terrain ezaka plus ozotala musala na yo d'abord biso musala na biso ezaka soto kiti na terrain to zui batu ba difficulté muso ezaka to kutana na ba policier au moins ba policier ba monio amonio des choses dans la caméra am so amoni bino PM sous caméraman no pe azana jaquette ya organe na bino mais akoluka kaka compliqué bino osenga bino ba carte osenga bino beaucoup pour la kisi ba carte wana mais
a compliqué ya misusu tout le monde ba kangi bino. Donc liberté vraiment ya biso ya misusu na ya to buka ba information na biso to zala na ngote. Ba difficulté to kuta na ngo ebele surtout na victime ya ba soda makas donc banana ya KNB premier jour na nga ba soda no bakanga a na commerce bakanga pona na sa reportage ba moni nga pe na teni ba senga ordre de mission na bimisi papier na la kisi bango mais ba soda ba comprendre ka te na mboka pona nga journaliste aza 4e pouvoir na monde mais biso awa nde ba soda bazwaka biso le rôle batu moko boye toza na droit te na mboka oyo donc il faut aller nde bango nde ba protéger biso na ba place oyo ba peuple peut-être place où ba menacer biso bango il faut ba soutenir biso ba protéger biso mais bango ko to baza contre biso par rapport à public. Journaliste un an ça 4e pouvoir. Journaliste ndazo permettre batu ba yeba makambo o ba yeba kité donc ake ko zwa ba information na source et puis aye à traiter yango alekisi yango na TV pour na ko permettre population et landa. Mais ya mabeza que ceux qui journaliste ake na terrain de biso to benga ko sala ba reportage kolobisa batu ba pesa un peu ba point de vue na bango na ndenge mboka ezotambola to makambo o sujet oyo yeli yango na terrain soko kutali na soldat au lieu à protéger yo. Donc il est à mon idée on dirait azui shida azwa peut-être abimisa ombongo oui et ça pe na ba journaliste msusu o ba kutala na ba problème wana donc tellement zo banga tant msusu droit na ayebi yango te azui mbongo abimisi apesi nazala pe victime ya ba kukuta kutu ti lelo pe la kutana na ngo moloke ko sala reportage tant msusu bozo leka botelemi te soit bozo loba na te na micro nde bozo leka kaka soda soka mono na caméra mama yaka oui par respect na koya tant on a yé sikoyo okoka soda ebisio o lakisa mukanda obimisi ordre de mission na yo o lakisi et ce qui wana te o boko zo sam sala tunel non ordre de mission na nga yango wana o sombela nga bière ça n'a pas de sens non sombelo bière ngana yeko sa musala yoza il faut protéger ngai ndenge zalaka donc webike ba journaliste ya organe tel net biso KNB magazine ayeko sala reportage na terrain nga donc ceux qui na oki mobulu mo wana faut soda ngande oya mbango ya ko protéger journaliste. Magazine la bino sololi na bakinoa ba biso soki ezali important à un homme politique soki alingi a détruire adversaire nae abimisa bulletin de santé nae en public. Homme d'État. Bon. Batu ba ye moko soka lobi ngo be ba loba. Obe ye moko lobi ngo ko zande muso me batu so ba zo loba ngo eza des infractions. Eza mabete. Jamais aucun loba secret en zo muninga za infraction. Ne dinga na ko ba secret muninga na ngate. Eza mabe. Ngana ko loba oya ngai moko soka na zo bela na yibusu ndeko na ngende ko na zo bela maladi songolo. Eza secret en zo to na jamais ngana ko trahir yango. Ndako trahir yango peut-être. Pas à autorité donc santé n'est pas robin on n'importe qui t'as un démon à moutonnion surtout t'as déjà autorité faut toujours pas respecter les bics que état de santé ce que comme un état mort critique état mort grave mais ba bloc amike ba cause attend le battre ko yebate on est à secret na bata bureau na avocat na batune bazana mais c'est pas n'importe qui a ko yeba secret na et ça la rate et n'importe qui a ko yebate jamais pas à autorité n'importe qui a ko yeba état de santé na été aza mu quantité aza ko biso to légal na nzela boete mutazo tambola ba sécurité azo tambola cortège ande mon abisote lokwa ba on balé baza na duel ya kozala ba candidat à la prochaine élection bakoza mon côté à exposer état de santé na public les au moins presse ndako publier bilo bongo na média bulletin de santé na média mais cadre moko na bango mi bali wa bala duel ya élection prochaine mon côté à côté état de santé bulletin public problème politique et politique santé à mutu santé à mutu là ba créer un conflit inutile. Non, la politique, ça reste la politique et la santé, c'est la santé. Jamais on a une habilité à santé peut-être opposant même à la majorité de la public. Non. Les hommes politiques, vous allez sur là sur le plan politique. Vous développez dans la politique, c'est tout. Santé à Moutou, vie privée, ça n'a rien à voir avec la politique. Batu mingi baza victime ya viol yango lelo magazine na bino to solola kina ba famille mingi ba yebisa biso soki boza na mwana mwasi o azali victime ya viol ndenge nini bokoki ko se comporter vis-à-vis na ye.
magazine na bino KNB et que soana ba chinois ba biso comment est-ce que famille et se comporter devant des comme moi si au hasard victime il y a viol. Non, là vraiment ça malam, c'est vraiment bon parce que tant on a rappelé à chaque fois que ils ont violé chaque fois les hommes manifestera hein moi un numéro de katinaye alors ils ont bien t'es pas ça là vraiment dans conseil on va tika ils ont malam tu vas luka que ba effacer en haut que ba rappeler là ils ont malam mutu so aza victime ya viol bon attaque ba humain famille to approcher mutu na to boaka eta hein bible bi to linga moninga na biso lokola yo mo za ko milinga ebo so mo ari victime yo ebo so mo okoya kine lokwana so bat batiki yo omonte okufa makanisio ba no kota yo okosa pe ba naufrage hein oko pe ko s'éteindre. Alors to koti kabatande ngwana te baza toujours bande kona biso il faut qu'on pousse na po d'abord bible zo ebisa biso photos na bolingo do bolingo le ginyonso exact que pour na seka il faut fortifier ko lendisa ye ko effacer ba image no ko ekomela kiye donc faut famille na ba sunga ba lendisa ye penza makasi babo sense makamona so elekela kiwana soki mutaza na ka ya viol biso za vraiment ya discrétion nanu. Donc boko bomba pe bo vérifier ce que ali a solo donc la viol ngo ezo ko ndungwana ka bako bandungusa ngo ke komi ka viol ah bo ibine ni jisnenge ko sala ngo mendo atwa ko ezana ko bomba pour ce qui bidi mo na bozuli kama wana bo panzi secret moni ke zali mala mute bo ridiculiser no mwana wana oyo azana na problème wana bo ridiculiser parce que a cause la leste moni ke ozala soni donc on se sentir mal à l'aise. Toki ndenge bandeko bapesi ba point de vue na bango donc oyo ko retenir exact faut que za malamu na bango faut que lakisa ba acte nyonso ya bolingo ndeko wana ko kozana nango posa parce que za na volonté na yemo côté andima ki azala violer donc ce que komeli ezali kama faut toujours ko zala wana pona ko assister bandeko wana au lieu o se manquer na yeme mai na centre de santé oyo so ki para na bandeko baza ba victime ya viol pour ba traiter au lieu ko se manquer na Kinshasa et l'équipe partout. Le famille Ndangani et Batomeni ont la profonde douleur d'annoncer aux ressortissants de Sangamamba et de Kimata du territoire de Luozi à ceux de Mbanzangungu du décès de Madame Madeleine Diakubuka, fille de papa Philippe Ndangani Louaya et de maman Marie Boussafu Bamwanika, épouse de monsieur Viki Yaba, le décès survenu le 19 septembre 2016 à Kinshasa. La levée du corps de la morte de l'hôpital de référence des Makala Sanatarium est prévue pour ce vendredi 30 septembre 2016 à 11h. Le corps sera exposé à son domicile 6 avenue Yaba, numéro 1 quartier Sebo, commune de Mongafula. Référence arrêt triangle, direction paroisse Sainte Rita, entrée Sebo, voire bureau police. L'inhumation interviendra le samedi 1er octobre 2016, heure de départ pour le cimetière 12h30.
numéro 2 de l'avenue Polo Maurice, référence à Sabena sur le boulevard du 30 juin à la commune Gombe. Inscrivez-vous en appelant au 099 11 99 100. À travers la flamme par la com, devenons forts. Basi va répondre na micro ya Kande ce qui est possible que camarade naye aza un problème ya ko concevoir payer à memela ezemi. Kinshasa et l'équipe partout. Magazine Abino KNB qui tina commune ya Gombe. Pona ko soana ba kinoa ba pesa biso ba point de vue na bango par rapport ya bana basi oyo azaka zo bota ta zu muninga na ye po akende abota na mobali na ye donc amemela bango zemi soka bota pesa bango mwana. Yango to ko zo ba point de vue ya ba kinoa. Na ko pesa te. Po na ko pesa ke ba bota na ye. Mondo eza makambo ebele. Oyebi mutema muto pesi te. Parce que vous avez tout ndeko na opa ko trahir yo et bon camarade na ko pesa te pour ko yeba te mo ba ozamposa mwana ka moko lelo ba bota moko et bon lobi lisusu et comme surtout ba kisa mwana après koma okabi bolingo ko bolingo nde nzamba ke libiso mutu na mutu ba ndenge na ye ya ofanda na mobile na ye pe o caresser mobile na ye ba réalité ezebele o koma bokomi o koma olela lelo bosani ke yo mutu pesa ki passe to ofanda kaka tokofanda ka tobondela ka nzambe totiaka tolo na se tokobondela nzambe po nzambe oyo apesanga liba na facilité apesanga mpe bana na facilité nakokabe te nakokaba mobali na ngai te mposa nakabe mobali na ngai na bimina ozoba nonga mutu nono po mibali bazala bayoka bongo mibali so opesi ye mwasi okabi ye mwasi ntango akoma deja bakosala deja relation deja na mwa mwasi wana deja atie zemi oyo anda koluka po mbeli moto aluka bana aya koluka deja zui yesu ko na ndako no amono kaka eloko to akobalukela yo akomono comme si tina te po amona na bali na mwasa bana te pave mobo afandeli ngaka na ndako aliaka bafufu ça veut dire que nalinga na ngai te no boy tofana mbana ati pour di bon ça et le comment tout d'abord non impossible ça ne se fait jamais mobile aza un instrument de jeu to ko partager pa ya batumi balo ou batumi satou. Tout d'abord, les mariages, c'est un, comment dirais-je, et le comment ça sacré, oh, ils considéré par Nzambe. Boloa Bonzakwa, ancien animateur chroniqueur, il y a émission Nganda ya Banganga. Akufaki lundi 26 septembre en Afrique du Sud. Yango ba proche na ya radio télévision nationale congolaise ba pesi ba témoignage pe ba souvenir au bazali ko garder vis-à-vis na ye. Micro KNB kiti wana kati ya RTNC ezali chaîne nationale kokutana na ba journaliste pe ba proche ya Boloa Bonzakwa wazalaki ancien animateur na radio stéréo na kati ya RTNC pe akufaki depuis le 26 septembre ba ebisa biso ba témoignage nini bango bazana ngo pe ba souvenir nini ba garda pona ye Boloa Bonzakwa. Boloa Bonzakwa elengi mbonda makambo mikolo yo biso la to bandi musala Boloa Bonzakwa kopela na chaîne stéréo ya kimta radio mais nengisaki penza na radio na elengi mbonda on dirait rendez-vous moko ya 11h elengi mbonda Boloa Bonzakwa makambo mikolo yo mbote donc asa papa moko apesa ki esengo na ba landi ya radio télévision nationale puis na ba téléspectateurs ya RTNC au travers la télévision na émission na Nganda ya Banganga o ambaki ba nganga nyonso ezali vraiment pasi to leli mingi mbulo yo to leli mingi kaseta msusu nzambe pa kosunga keno na miso ngo to kausana no me to susu sanke ku to bolo akei papa na Franck et ça passe bon ça ndela biso nyonso mais Boloa Bonzakwa akei peut-être na nzoto mais atiki bilembo donc le ba créaki radio oyo pa bozalia wa na 1986 na animation yaki makoto ndem Boloa Bonzakwa ilunga malabute mbuimbwebwe na basi msuba film mususu yemi minga za sala dimanche après manda na 14 so manda oti ko travailler na TV manda chebwa 14 juste à esa émission croisée intercontinentale na 15 ya bandi wana bino nyonso na banda bo brancher po boyo ka lenga mbunda na ye wana bon na ba témoignage en tout cas azaki très précis na boulot na ye yanga na sala ke boye ba ke wana Boloa boti dobi kuna apprendre ngo na yoki mawame c'est ça la vie mais sona Boloa to banda depuis na mbandaka
azalaka journaliste na Lingala. Aza journaliste na Lingala. Bandeka kusa musana ki journaliste azalaka kaka kosekisa bato. Kosaka bato ya présenterie kosekisaka bato. Mais eye kokamusanga hier na ekoyoka te akufi. Ekamusinga epesinga pasi. Ye azali moko ya baye bayambaka biso ntango toyaka kokota mosala awa na RTNC. Vie Boloa ye moto ayambaki biso apesaki biso mwa malako apesaki biso mateya naloba na mokuse amekaki kolakisa biso mosala ezala mpona journal ezala mpe mpona baémission oyo ye azalaki kosala. Boloa Bonzakwa azalaki mpona biso azalaki yaya mpona nga azalaki yaya yayo nga nakotaki na mosala yayo ayebi kosolola na baninga yayo ayebi kopesa respect na baleki yayo azalaki na boboto na baninga ne na mosala. Boloa Bonzakwa te que son âme repose en paix. Voix radiophonique ezaki Boloa Bonzakwa. Boloa Bonzakwa asomisi bato ba radio bobai comme ngongo Boloa. Boloa Bonzakwa avalisi bato bakiti na bango na télévision te mais na radio. Wana bouti kolana ndenge ba ndeko oyo bazalaki proche ya Boloa Bonzakwa na kati ya RTNC bapesi ba témoignage na bango ya malamu eza ko retenir car que Boloa Bonzakwa azalaki mutu moko bien pe encadraki bato ebele pe to biso na kaini beto présenter ba condoléances na famille na Mobimba Kinshasa et l'équipe partout. Tinda photo na yo en mode selfie kanga photo buka kingo seka moke gagner ton tinda yango na page Facebook Kinshasa na biso KNB. Soka photo to seka moke buka kingo écoutez en selfie écoutez soka photo to seka moke écoutez, en selfie, écoutez, sur la photo, tout c'est comme ok, écoutez, en selfie, écoutez. Sur la photo, tout c'est comme ok. Écoutez, en selfie. Écoutez, sur la photo, tout c'est comme ok. Écoutez, sur la photo, tout c'est... Merci pour la confiance et fidélité au Bozali pour continuer à couper ça dans le magazine d'Abino. Il y a le lot comme une souka, botika toujours connecté, branché, scotché na KNB. Beaucoup dans le lobby bon na Tania Mavambu toujours dans la chaîne partenaire na Biso. Kinshasa et l'équipe partout. À travers la flamme par la com, devenons forts.